Bonjour mes très chers amis, lelo ezali le 10 juin. Naye na lombangu tomekana nuko décortiquer makambo etali actualité politique ya RDC. Dorénavant, na bandaki koyebisa bato ebele awa na plateforme na biso ya artiste Youssoufou Kalonji. Et politique ezaka na bakolo nango. Yango tozaka na langage mo tolobaka kwanga tikela bato bazaka ba spécialiste na koteka bakwanga pe kosala bakwanga. Boutique tikela bao bateka ba boutique. Masanga tikela bikolo oba mesana via masanga. Kindumba tikela ngo bikolo pe bazaka reconnu que bazaka bato ba kindumba. Politique tikela bato baza reconnu que baza na mama politique. Faut pas faire la confusion. Et belé awa na ba réaction na bango na ba commentaire na bango to boya raté. Chacun est libre, la démocratie est là. Bako finga Youssoufou, bako loba di n'importe quoi. Pour alobeli Tshisekedi pe alobeli mboka. Na banzi makambo belé, botu na kanga question. Yango bino. Et belé kutu bazo exagérer. Et belé kutu bazo exagérer. Bazo tuna. Yango bino baluba. Bozo ka ba information wapi. Mais ce qui yo oza na place aux informations, oza na société etalinga. Ce oza na kaboshi te otanga pété. Po yeba ko kota ba place oyo ko zo information ya mboka. Etalinga ou bien etali biso na nini? Biso tozo ko kundola, tozo ko kende di jour non on dort pas parce que tous récupérer pouvoir. Nous sommes en train de conserver notre pouvoir. En conservant le pouvoir, toko la la te. C'est ça notre nature. Nous devons conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. C'est ce que la Constitution prévoit. Oh, la seule manière de conserver les pouvoirs le plus longtemps possible est de se rechercher pour avoir de l'actualité du jour au jour concernant Mboka. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Nous tout normal, un vrai citoyen mundele avant d'ayebaka situation à Mboka naï. Yango, ko pose la question, on a besoin de information wapi. Lelo boyoki Jean-Pierre Bemba na Top Congo. Alobi ke batu oyo misatu. Apesina ba kombo biso to pesa kabino bino bokansageza ba kombo fabriqué. Alobi Hippolyte Kanambe Kazembere Joseph Kabila. Alobi Moïse Katumbi Soriano. Est-ce que bolandi? Alobi batouana basali effort ba tentative ya ndenge na ndenge pona ko déstabiliser régime to ba institution ya mboka. Sima baluki na ba manière nyonso peut ba assassiner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire ba coup d'état raté. Youssouf alobaka ngote biso to lobela rabino makambo na te. Soto lobi oh information ya 10e riz. Bemba place en 10e riz. Soto lobi oh information ba kasachin ya baluba bemba za muluba bokolo ba suske bemba pende za mabe. Je crois que bokolo ba bongo oya malam, c'est-à-dire bako sakabino pas Joseph Kabila, un rebelle rwandais. Kabila aza rwandais reconnu na mwana muka yebi, mais sauf ba bolole na ba oyo ba liambongo pe ba chanja vi na bango sima Joseph Kabila ba mona pe poto pona Kabila ba somba pe ba tonga pe ba immeuble bando mona kana musika pona Kabila. Babando yoka kombo ya 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Likolo Kabila, lelo ba simbi yango. C'est pourquoi vous faites des petites orgueils. Toyebi, mout oya changé vie na yo, a changé vie à moi sinon na bana. Atina na poto tikala ko mona te o moni mpoto à partir de Joseph Kabila. Na ba 18 ans bo yiba bo sali tout sou a commission pe mutu. Toyebi ba te belé ba sali ba to nzala mais Kabila comme ça on ba to valeur. Yango lelo ça si ma pe perdé. Yango zali si ma Joseph Kabila. Tu peux parler de n'importe quoi. Donc, bref, Boyoki dia ba révélation. C'est tellement grave, Babilo Congo. Bandeko Balandi. Lelo lisusu. Nazozonga le lisusu pona ko pesa bino ka ba information parce que Bemba lobi 32 ports. Nakati ya Congo ba kuti ba arme ya Joseph Kabila. C'était pour déstabiliser ba kanga yango. Naza na information ya commandant moko parmi ba FRDC kuna na front oyo ya beti mwana ya 22 ans za soda, mwana 22 ans. Ko beta soki infraction nini toyebi te. Ko beta tina ko boma. Est-ce que yo za commandant ya FRDC?
soldat sali infraction, il faut frapper jusqu'à tuer. Bon, moi je suis politique. Mais na touni, na chef d'état-major, il y a FRDC. Est-ce que nami beko na yo yebisa ba commandant ba sala kande bongo? Na sengi na gouvernement, pe na sengi na chef d'état-major, na sengi na ba service compétent ya demiap na batu mususu, bakanga commandant na biso wana. Asamba parce qu'il y a mort d'homme. Bakanga malgré ça kuna bakanga ye. Biso to sengi bakanga ye ba ko sambisa pourquoi frapper un militaire na kati à fond jusqu'à tuer. Ce qui te koyoka peut-être que a trahi, ça va. Mais s'il n'y a pas de trahison, peut-être indiscipline, Moko Sali, ça ne mérite pas Aboma parce que lui n'est pas la justice. Bandeko Balandi. Nabanzi. Tozoko kinde kaka na makamongo molo molo. Les M23 de Bazaliwana va comme divisé en deux. Parce que Paul Kagame a compris que d'ici quelque peu de temps, dans quelques jours d'ailleurs, il faut aller. Bakende pour na deal na biso, il y a États-Unis d'Amérique na RDC pour tout signer. C'est vrai, les Américains de Bazana baza sérieux na dossier Oyo. Baza ko sabino batu bako sabino balobi ke bakoyate. Nani yango ko sabino bakoyate. Amérique a lobalika mo pe azonga sima. À se contredire, ils sont pas comme vous les noirs. Trump ango boyebi Trump ten boyoka ka kombo ya Donald Trump, vous ne le connaissez pas ce papa là. C'est un papa d'abord sérieux envers lui-même. Deux, azana mbongo ebele, azo mona to intérêt ya kokota ba makambo nyamu nyamu. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le rôle il y a deal Oyo, il y a Amérique. Mais tout na Moïse, tout na Joseph Kabila bayebi. Lobby wana Amérique a déclaré na Donald Trump balobi. C'est maintenant que nous avons compris que nani Kagame Azako appuyé ba M23 na armée na bango officielle armée rwandaise. Nous avons vu présence ya ba élément ya ba soda rwandais na katia sol congolais. Parce qu'il voulait congoliser la guerre pour dire que non, Kabila Aza congolais, alors il faut babunda de façon que tout le bac non, bitumbeza ya ba Kabila, Kabila Aza congolais, na bande qu'on a ba ya peut perdre, tout tikasko bisongai na longwe na makambo Rwanda. Mais ne sachant pas que États-Unis d'Amérique ba yebi que Kabila c'était un Rwandais. Voilà pourquoi vous avez compris que na yebi sa bino que non, justice et le but qu'il faut maintenant que na procédure ya kosa la retrait de la nationalité, il y a Joseph, il y a Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Une fois que l'ongoli to retiré nationalité congolaise oyo yeba tekela kiye na baba kungwa kumwanza ba changer kombo ya Kabila awasko atikali un Rwandais pour ezala démasquer batutu ba yeba que non c'est un Rwandais Kabila qui combat les Congolais. C'est pourquoi tu vois que il fallait bengi sa bato ba perdre bato nyonso ba koto pour ba yeba sa simanaye en tant que bango baza ba Congolais pour ba couvrir ye. Raison pour laquelle bozoka que Mutamba jusqu'à maintenant bazako lande la kaka façon ni bako sala pour bako isa Mutamba. Pourquoi? Parce que Mutamba il est là le col pion majeur pour déstabiliser Joseph Kabila jusqu'à la fin. Or qui touche Joseph Kabila touche Kamere, touche Samalukondi, touche les PPRD, touche bato belé bazana union sacrée wana. Bango ba kansete kende bana union sacrée biso to pesa bango respect ya ba konzi o baza loyable. Non, to yebi ke bozana union sacrée mais vous êtes des traîtres. Yamboka Oyo, vous êtes contre ce pays. Dit ezoko salema Paul Kagame ayate les États-Unis basa bazu déjà position. Bino moko bokomona makambu nini ekoleka na mboka Oyo. Là je vous dis vraiment avec beaucoup d'assurance, vous verrez. Alors je crois que pour aller là, na pesinan owana makamboze belé actualité na risquer na sala susu actualité mususu ya pourquoi pour makamboze belé. Je ne saurais pas dire tout na ba 10 minutes oyo TikTok apesa ngai. Alors oza wazalendo, oza FRDC, oza mwana mboka na Goma, na Bukavu, na Bunagana, partout, na Poto, partout même na Congo, soit numéro oya Youssoufou Kalonji, mais dans ce cas secrétaire na biso ezali 0 81 098 33 64 au comme la biso na WhatsApp au besoin. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement.